Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise et votre moment leki. Bandeko nangai toye kaka ndenge toyaka. Vraiment toye ko présenter bino. Toye ko présenter ba condoléances na biso d'abord na famille éprouvée, famille ya Dadi di Kambala oyo basili ko tika biso na mokolo ya lelo. Vraiment ezali pasi na mawa yango tolobi kaka ba bonjour na ba oyo ya biso, merci na ba abonné, merci na confiance bozali kopesa biso, respect na ba chef coutumier na biso bandeko na ngai oyo ezali en direct ya ndako ya Dadi di Kambala. Vraiment eza pasi na mawa oyo ezali kake monene esili kobeta na kati ya mitema na biso. Tozoyeba koloba te depuis hier na tozwa kisango oyo esali pasi makasi na mitema kobungisa oyo asepelisi biso bambula ebele oyo apesa biso elengi vraiment ya Kinshasa elengi mwa kabri mwa kwanga mwa bière à côté bandeko na nga lelo atiki biso ezali pasi yango toye tolobi vraiment tomeka kovanda muke bino moko boyebi biso tozali na se ya sous les baobab tomeka kotiana no volume bolanda mwa muke makambo nini eleki na résidence. Bandeko na ngai wana eza na kati ya résidence ya Dadi di Kambala kolela bitumba bango na bango bakomi kofundana wana bomoni soki bobenga keka bino mo boyebi kombo ye wana balingi babunda donc babandi déjà ko pointer batu badwa yo nani yo ndoki yo esprit mabe yango bandeko na ngai soki likambo ekwei na kati ya famille nde bomonaka biso tovandaka na se ya sous les baobab tosalaka baanalyse me tozali kokoka te pasi oyo ezali lokola kake ebeti mpenza na mitema na biso na mayele na koloba nyonso ezali kosila na kati na monoko ye te ezali ye te ye akokaki kotika biso lelo te ye abandaki kolia bio ye azalaki moto azalaki na biso oyo apesa biso gu ya kolia bio oyo asalaki soki bandeko na biso bake Congo boyela biso biloko ya bio ezalaki Dadi Kitambala. Vraiment que ton âme repose en paix. Tokolela yo tokobosanaka yo mokolo moko te osali biso pasi na mitema me bandeko na ngai biso tozalaka na se ya sous les baobab soki likambo ekwei tomitunaka kaka baquestion liwa oyo ezokotela famille comédienne euti wapi liwa oyo ezokomela bandeko na biso nani akotisi Sundiata yeyo ye nde alingi kobunda ye nde bakomi kolakisa bisapi toyebi te mpo na nini vérité finira par triompher eyaka kaka na escalier me ekokoma vraiment bandeko na ngai tokozwa temps mingi te parce que toza vraiment na kolenga mais loko kaka tokoloba tomituna na baquestion mbuma nini ya mabe ekoti na kati ya communauté comédienne mama nini aye wana akomi komelisa bango mabele ya poison papa nini aye wana aye bango mobulu bandeko nanga toyoki mingi tango nyonso liwe yaka na communauté comédienne soki tolobi liwe ezokota makasi balobi o te
Batu so bokei na morgue. Boko kuta pe batu nyonso bakufi baza ba comédien te. Bazalaka toujours na ba raison oyo bapesaka. Mais tomoni que trop c'est trop. Trop ezali c'est trop. Ndeko mobali tomonaki abandika kokonda, abandika kokonda. Bandeko na ngai ekoki kozala ba raison ebele. Cancer pe ekondisaka bongo. Yango toko conseiller bino bo diminuer komela ba masanga bomelaka wana, ba comédien, ba ambiance komela. Kolia malamu te, kolia biloko ya balabala ekoki pe kopesa yo cirrhose de foie, ba cancer. Cancer pe kokonda pe wana ekoko zala pe poison. Pona so ba pesi yo poison ekomemelo maladie ebele, ekoyelo ba cancer, ekoyelo yo ba cirrhose de foie. Donc poison ebebisaka nyonso. Ekoki pe kozala tous les dia pe soko ekoti na kati ya communauté. Voilà, ebandi komema batu. Bokeba bino batu bozali kopesa ba confiance. Oh mama Kingandi yende mama ya ba comédien. Oh tata Kingandi yende tata azali komema bino. Oh amemaki bango wapi? Ndeko na biso mobali autaki na Dubai, ba memi bango na ba Dubai. Tango bazo mema bino kuna bandeko nanga bozo yeba pourquoi soki mutazo kabela yo mingi mitunaka pe azo kabela nga pona nini relation nini tozali na yango oyo akomi ko kabela nga mingi relation nini tozali na yango oyo abandi ko pesa biso boy abandi ko leisa biso boy bandeko na ngai mituna yango wana botala ndeko mwasi oyo ye alati elamba ya basoda ye mosala na ye koya kolela mwaye te tozo alelaka mingi mwana wana mwasi mais le kala pete Saint-Valentin zoya kinga kati kuna pe kobenga bango fête des amoureux bakobosana kende kola banga mobali azali na morgue bakosimba nzela bakei na bango kolia kobina komela ezali pasi bandeko nanga mwana mobali asi kotika biso atourna na bino nyonso presque bovandi wana mais bokobosana Saint-Valentin bokei kokata danse bandeko tolela na ba o bazolela ezali recommandation nzamba asili kopesa biso alobi soki moninga asalisi feti na oyo akufeli kende esika moto akufeli pona ezali nzela na biso nyonso moto asalisi feti ta mosu yo kozwa makoki ata mokolo moko te ya kosalisa feti ntango mosu mpe kozala na posa ya kosalisa feti te me liwa ezali nzela na biso nyonso Saint-Valentin yango oyo lelo boleli samedi tokomona bino na ambiance bolati soki ba rouge et blanc bino na bokei kobina ezali pasi na mawa tobima na makambo oyo tobima na motema mabe me mama oyo akoti na kati ya communauté na bino bo détecter mwana mwasi oyeyo bango nde ba secrétaire particulière ya ba mama oyo bazali kochela baninga makambo bazwa kosala mabe na kati ya communauté comédienne tokobomba te bomba mabe vraiment trop c'est trop bokeba bandeko na biso ba comédien sala musala na yo balobi na mutoki na yo nde okozwa lifuti bosala misala na bino ndenge esengeli botika bobima bandeko na ngai bobima na kati ya moziki oyo bokoti wana bato wana bazopesa bino bambongo ezali mbongo ya makila bana Congo ezali mbongo ya makila bana Congo ekogangaka ntango nyonso bobima na bino bobima na kinga kati bobima sortez au milieu de loups bobima bandeko na ngai tozo conseiller bino butu na moi bosala misala na bino ntango mama wana azalaki na kati na bino te makambo abo ezalaki te eza makambo nini oyo ezali nini oyo bososolako wana tokoloba mingi te tosuki wana bandeko na ngai tomonani bakala mingi te ezali kaka mwa tobengaka ngo nini eza kaka mwa gu kaka mwa kaka likambo muke tokoti kaka me tokodevelope en tout cas Vincent Tuilizi mes condoléances na leki ya dadi pe azalaki parmi ba chroniqueurs ba mes condoléances topesi penza toza très touché yango bozo mona ba analyse
toza vraiment kofungwama te mpo anani todigere likambo oyo te eza lokola kakeka nde nazoyebisa bino vraiment bopartage video oyo ekomela bacomédien bozolela bozwa kozwa mpe conscience boza kozwa mpe conscience bozolela bozozwa mpe conscience bozolamusa conscience boza mpe komilengele malamu vi yango ekomi kaka kebakeba bino bato bozali na bino bien lelo bokomi kebakeba mpo na nini mama mabe akoti na kati na bino azomelisa bino mabele azopesa bino mabele ebele oh mama aza na mabele ebele azokomelisa biso nzoka azomelisa bino mabele ya poison oyo azali na matoi ya koyoka ayoka oyo azali na motema ya kondima andima oyo akotiela conseil oyo na misala akozala protégé vraiment bozala malamu oyo nyonso balingaka biso journée malamu mais pasi na motema bandeko na ngai je vous dis je n'arrive pas à digérer vraiment que Dadi Dikambala kokanga miso na âge na ye oyo vraiment eza pasi na mawa kokufa très tôt boye azalaki suna azalaki na ba idée belé ya théâtre azalaki penza na ba idée belé bandeko na ngai metala ndinga tiki biso eza pasi vraiment to suki wana to continuer kaka na pourquoi to koya to développer to décortiquer parce que situation oyo vraiment eza grave. L'air est grave, vraiment. L'air a sonné. Où les vrais adorateurs adoreront le Dieu en esprit et en vérité. Vraiment, faut toyeba makambo yo ezo utawapi. Faut ezala stopper.